Bamama, batata mpe bandeko, bilenge mbote na biso nyonso. Na ye lisusu liboso na bino lokola ndeko, lokola moninga, lokola mwana, pe lokola mosali na Nzambe, kosola muke mpona kotosa. Mwa mikolo eleki nasalaki video oyo ezali koloba mpona kotosa Nzambe. Ete Nzambe apengwisaka batosi mibeko na ye to bayenge beni na ntango makama pe mikakatano ezali koya. Na yango Nzambe atili na motema na ngai naloba mwa mingi mpona kotosa. Na yango nakanisi tokomona mwa ba video ebele oyo nazali komeka kosala mpona kososolisa biso nyonso makomi mpe kososola lolenge Nzambe alingi totambola kati na mibeko na ye. Tobondela Nzambe na ngolu, Nzambe na nguya, Nzambe na bikamwa yo ozali tata oyo aleki na bolingo nyonso. Oyebi mitema na bato, oyebi makanisi na bato. Liloba na yo lobi ete moko te azali moyenge beni kati na mokili. Mpe liloba na yo ezali koyebisa biso ete toya obele lolenge tozali epai na yo mpe yo kopesa biso kimia mpe bomoi na seko. Papa limbisa po ete tokoki anta koya liboso na yo te kotelema. Soki otali lolenge tozali na lolenge tozali kotambola, nkolo obele mosika tokoki kokufa. Kasi bolingo na yo eleki monene koleka nkanda na yo pe ngolu na yo ezali kolakisama kati na Yesu Masia nde yango lobiko na biso ezali ya solo. Sungaka biso na ntango oyo tososola maloba na yo. Fungola mitema na biso ete tobomba yango ete maloba na yo ebota mpe mbuma ya kitoko mpe totambola kotatola monene na yo kolakisa mokili oyo yo ozali kosala mpona biso. Tomiyeisi epai na yo kati na bolingo mpe na ngolu na yo na nkombo oyo eleki bankombo nyonso, nkombo na Yesu Masia oyo azali nkolo mpe mobikisi na biso nyonso. Amen. Bandeko na ye lisusu tosola muke mpo na kososolisa biso nini Nzambe azali kolinga. Lolenge nini alingi biso totambola elongo na ye. Na video elekaki wana nalobaki mpona ko bayenge beni batosi mibeko. Ndenge lolenge Nzambe azali kobulisa bango ntango mikakatano ezali koya, ntango nkanda na Nzambe alingi kolakisa nkanda na ye azali kobulisa etuluku na bato mpona kobomba bango. Mosusu akoloba mpona nini Nzambe azali kobomba bele baoyo bazali kotosa mibeko na ye mpe bayenge beni. Toyoka na mukanda ya na Petelo ya mibale, na kanisi Petelo ya mibale, Petelo ya mibale chapitre ya mibale verset 4. Tobanda na verset 1. Tobanda na verset 2. Bolimbisa ngai na kotanga na lompoto mpo Biblia nazali na yango ezali na anglais, kasi na kotanga na anglais mpe kolimbola. Oyo azali na Biblia ya lingala soki na français soki okoki kotanga na ngai elongo. 2 Pierre chapitre 2 tobandi na verset 2. Ou bien Petelo ya mibale chapitre mibale tokobanda na verset ya mibale kino na verset 10. Many will follow their depraved conduct and we bring the way of truth to disrupt. Mingi bako landa nzela ya mabe mpe bakolinga komema bosolo kati na libunga.
In their greed, this teacher will exploit you with fabricated story. Kati na mposa na biloko na mokili, bate yoyo bakoya ko exploite bino na makambo ba fabriko bango moko ba lingi koloba. Their condemnation has been hanging over them. Mpe lifuti na bango ezali kotela makati na mitu na bango. And their destruction has not been sleeping. Mpe destruction na bango ebandi na inote. For boyoka. For if God did not spare angels when they sin. Soki Nzambe abombaki wa bikisaki banjelu te ntango basalaki lisumu, but send them to hell. Mpe atindaki bango na life, putting them in chains of darkness. Mpe akangaki bango na bashen na kati na molili, to be held for judgment. Ete bazala kuna kino judgment. If he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah. Bongo soki abikisaki mokili na kala te ntango amemaki mai kuna koboma baoyo bazangi kotosa mibeko na ye, kasi abikisaki moyenge beni Noah, uyo azalaki a preacher of the righteousness, and 7 others, uyo azalaki motei na bosolo na Nzambe mpe na bato mosusu nsambo. If he condemned the city of Sodom and Gomorrah by bringing them to ashes, soki abebisaki atumbaki mokili na Sodom na Gomorrah, amemaki yango kati na putulu, and they made them as an example. Mpe asalaki bango lokola example ndakis of what going to happen to ungodly. Na oyo ekosalema na baoyo bazali kotosa mibeko na yete. And if you rescue Lot, the righteous man who was distressed by the deprived conduct of the lawless, soki apikisaki Loto, oyo azalaki moyenge bene, po ete azalaki komitungisa na motema na ye kotala mabe oyo azalaki kosalem. For what the righteous men living among them day after day was tormented for in his righteous soul by the lawless deeds he saw and hid. Mpe ye moyenge beni motema na ye pe molimo na ye ezalaki komitungisa ntango nyonso kotala oyo ezalaki koleka mpe oyo azalaki koyoka. If this is so, soki ezali bongo, then the law know how to rescue the godly from trial and to hold the ungodly for punishment. Na yango Nzambe ayebi kubomba bayenge beni na ye ntango na mikakatano mpe kolakisa nkanda na ye epai na baoyo bazali kotosa mibeko na ye. This is especially true of those who follow the corrupt desire of the flesh. Ezali bongo na baoyo bazali kolanda mabe oyo baoyo bazali korompi na kati na nzoto bazali kotambola, and despise the authority. Mpe bazali koboya autorité na Nzambe. Autorité kamata liloko wana, kamata liloba wana autorité. Autorité azali nani? Autorité azali oyo azali kopesa mibeko. Moto apesaka mibeko abengaka azali autorité. Yango na ngai kolimbola muke. Nzambe azali kobomba bayenge beni mpona nini? Po ete asalaki yango na ntango na kala. Nzambe azali lolenge moko. Lobi loleki lelo pe lobi lokoya. Achanjaka te. Soki asalaki yango kala, lilobelobi ete azali kolakisa biso exemple. Po ayebi ete oyo bango basalaki kuna ya mabe biso tokosala yango mpe koya lisusu. Azali kokebisa biso. Toyoka oyo Nzambe azali kolobela biso. Nzambe azali kolebisa biso nini? Na buku ya Bakorinti ya mibale. Toyoka lilo. Bakorinti ya mibale. 2 Corinthiens. Bakorinti ya mibale tokobana na chapitre 6 verset 14. Bakorinti ya mibale
Tukubana na chapitre ya motoba verset 14 kino 17. 18. Do not be yoked together with unbeliever. Kozala lolenge moko te na baoyo baboyi kondimela Nzambe. For what do righteousness and the wickedness have in common? Bandimi na bandimi te bazali na eloko moko yazali lolenge moko wapi? Or what fellowship can light have with the darkness? Bongo kamaradi ki kamaraderi ezali wapi? Na moi mpe na molili? What harmony is there between Christ and Belial? Harmony ezali wapi kati na Kristo mpe na Satan? Or what does the believer have in common with unbeliever? Bongo eloko moko ya kitoko ezali malamu kati na bawe bandimeli Nzambe mpe na bandimeli Nzambe te. Lolenge nini bango bazali kotambola esika moko? What agreement is there between the temple of God and idol? Lisanga ezali wapi na tempelo ya Nzambe mpe na tempelo ya Satan? For we are the temple of the living God, as God says. Poete biso tozali tempelo na Nzambe na bomwe. Lokola Nzambe alobi, I will live with them na kovanda na bango. I will walk among them na kotambola mpe longo na bango. And I will be their God. Na kozala Nzambe na bango. And they will be my people. Bakozala batonangai. Therefore, na yango, come out from them and separate, says the Lord. Na yango, longwa kati na bango, mpe omi separe. Longwa kati na bango, mpe omi separe. O longwa kati na mokili, mpe o se separe. Mpona nini Nzambe alingi biso to se separe na mokili? To longwa na mokili mpona nini? Tozali na mokili. Bongo to longwa na mokili tokende wapi? Na pesa bino ntina Nzambe alingi bana na ye basi separe na mokili. Ba longwa mosika na mokili. Mpona nini? Tobosa na tentango totangi na Petro ya mibale. Autorité. Mpo ete mokili ezali kokonzama na moto mosusu. Mpe Nzambe alingi bana na ye bakonzama na mibeko ya Satana te. Satana yende azali kokonza mokili na ntango oyo bandeko na ngai. Nzambe alingi te baoyo na ye bakonzama na mibeko na Satana. Alingi baoyo na ye ba se separe na mokili. Ete Nzambe akonza bango na mibeko na ye. Mpe baoyo na mokili bakonzama na mibeko na Satana. Mpona nini na lobi yango? Mpo ete lilobelobi nini? Totala na mukanda ya Jean ya liboso. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Tokobana verset 30. Oyo Yesu azalaki koloba. Ntango azalaki ko promettre bayekoli mulimo musantu. I will not say much more to you. Nakoloba mingi mpona bino lisusu te. For the prince of this world is coming. Mpo ete prince ya mokili oyo azali koya. He has no hold of me. Yende asimbi ngai te. Prince. Nkumu. Mwana na nkumu. Prince. Azali koya. Ye nani? Satan. Tokene na buku ya Apocalypse. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Tobanda na verset 7. Apocalypse. Then a war broke out in heaven. Etumba ibandi kuna na lola. Michael and his angel fought against the dragon. Mikael na banjelu na ye babundisi dragon. And the dragon and his angel fought back. Pe dragon na banjelu na ye babundisi bango. But he was not strong enough. Kasi azalaki, dragon azalaki na nguya mingite, na makasi mingite.
and they lost their place in heaven. Mpe bakwe na itumba, bakukaki itumba te kuna na lola. The great dragon was hurled down. Ye drago wana munene abwakisami na nsi. The ancient serpent, ye nyoka ya kalakala, called the devil, nkombo na ye Satan, who lead the whole world astray. Ye yazali kotambulisa mokili nyonso na nzela ya mabe. He was hurled to the earth and his angel with him. Abwakisami na nsi mpe na banjelu na ye elongo. Oyo azali kotambulisa mokili nyonso. Toyoki. Toke na buku na Efes. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2 verset 2. Tobanda na verset 1. As for you, you were dead in your transgression and sin. Mpona yo, ozalaki mokufi kati na masumu mpe na mabe na yo. In which you used to live when you follow the way of this world. Na yango ozalaki kotambola ntango ozalaki kolanda banzela makambo na mokili oyo toyoka malamu. And of the ruler of the kingdom of the air. Mpena mokonzi oyo azali kokonza bokonzi oyo azali kati na mimpempe na likolo awo. The spirit who is now at work in those who are disobedient. Molimo oyo azali kosala na baoyo bazali kotosa te. Kotosa nini? Mibeko na nzambe. Baoyo bazali kotosa te. Totangaki na Pierre alobaki nini? Bokonzi. Baoyo bazali kotosa mibeko na bokonzi na nzambe te. Yesu alobi bobi mimisa na 2 Corinthiens. Bolongwa bo se séparer na bango mpona nini? Mpo bakonzi bazali mibale. Mokonzi azali kokonza oyo Yesu abiangi prince na molili, ye Satan azali kokonza bayo bazali na molili, bayo bazali kotambola na mokili oyo, mpe ye Yesu prince mpe mokonzi ya mwinda oyo azali kokonza bayo bazali kotambola kati na mwinda. To se séparer, to longwa, to pengusama musika na bayo bazali kotambola na lolenge na mokili. Tokende lisusu na buku na 1 Jean. Yohane ya liboso. 1 Jean chapitre 5 verset 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. We know that we are children of God. Toyebi estozali bana na nzambe. And the whole world is under the control of the evil one. Mpe mokili mobimba ezali na control ya Satan. Ngaite liloba nde ezali koloba. Biblia. Elobinin. We know that we are the children of God. Tanga na 1 Jean chapitre 5 verset 19. Toyebi ete tozali bana na nzambe. And the whole world is under the control of the evil one. Na yango mokili mobimba ezali na control ya Satan. Yango Yesu azali koyebisa biso. Yango nzambe azali koyebisa biso na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 jusqu'à 17 ete to se séparer, to longwa, to zala mosika na mokili. Mpo ete oyo azali kokonza mokili azali na mibeko na ye, nzambe mpe azali na mibeko na ye. Alors soki tozali na kati na mokili, tokokonta na mibeko na baoyo na mokili, mpe tokolanda mibeko na baoyo na mokili. Yango nkanda na nzambe ekuya. Pote tokotosa mibeko na nzambe te, tokotosa nde mibeko na mokili. Kotosa mibeko na nzambe. Tomi pengwisa. Tokere mosika. Tozala mpembeni te na mokili. Mpona nini? Lelo bandeko na ngai nalingi tosolola moke mpona kotosa. Kotosa mibeko na nzambe. Mpona nini? Mpo bandeko na ngai toyeba ete ezali na royaume moko te ou bien pays moko te. Meme na ba village tozali na nsomi na mboka mibeko ezali. Meme na bandako na biso batata tozali na mibeko topesaka bana na biso. Mokonzi nyonso azalaka na mibeko. Ezali na mokonzi moko te moto ndeko na ngai bakosa yo te ki azala na mibeko te.
bokonzi na nzambe ezali mpe na mibeko na yango. Bokonzi na satana azali mpe na mibeko na. Soko buki mibeko na satana yo na ye bokozwana. Soki mpo buki mibeko na nzambe yo na ye bokozwana. Soko buki mibeko na tatana yo na ndako na ye yo na tatana yo bokozwana. Soko buki mibeko na leta yo na leta bokozwana. Boye bisangai bandeko na ngai. Basali na nzambe tubungi liloba. Tobebisi maloba na nzambe. Mpo toboyi kotosa mibeko na nzambe. Tolobi ete mibeko ezali lisusu te. Kasi tozali kobondela lolenge nini? Omoni Yesu atie biso na piège. Tata na biso na likolo. Nkombo na yo ezala mosantu. Nalobaki yango na video eleki. Bokonzi na yo eya. Mokano na yo esalema na nse lokola na likolo. Tozali kobianga bokonzi na ye. Mokonzi nini azanga mibeko bandeko na ngai. Mpe totala mokano na ye. Me ye azali na lola te. Na lola azali na arme mobimba tozali toyokaka. Azali mpe na mibeko banjelu azali kokonza lola mobimba na bayo bazali na nse ifo akonza bango na obele na mibeko ya pesa ki mose mpo ayebisaki ete sala tabernacle na arc lolenge na lakisaki yo mpo ezali kopi na oyo ezali na lola kati na kiti na bokonzi na ye na lola esika avandi azali mpe na arc na mibeko nyonso oyo azali kokonza na lola na nse tozali lolenge moko bokonzi na yo eya. Soki yo boy kotosa mibeko na nzambe kobondela libondeli wana te ndeko na ngai. Po ozali hypocrite, ozali komikos, ndenge nini yo ozali kobianga bokonzi na ye ya mpe mokano na yesele makaso boy kotosa mibeko po lobi yo ozali na kati na grâce. Tokoya, tokolimbo la grâce ezali nini? Mibeko ezali nini? Ntina nzambe alobi ete to se séparer na mokili. Mpo na nini? Toyoka toke na buku na Romains chapitre 1. Nakasi totanga ki yango liboso. Romains chapitre 1 banda na verset 18 kino na 32. Ezali molai na kotanga yango te po soki na tangi minute na ngai kosila. Tanga yango Romains chapitre 1 nde na komanda ko expliquer moke. Elobi nini? Elobi nkanda titre na elobi nkanda na nzambe epai na bato na masumu na mokili oyo. Alobi ete nkanda na nzambe ezali koya kolakisama na lola mpo na baoyo bato na masumu. Baoyo babebisi bosolo mpo na mabe na bango. Nazali kotanga na anglais mpe na limbola na lingala. Lokola bango bayebi nzambe monene na nzambe ezali polele kasi baboyi kokumisa ye lokola nzambe baboyi kopesa ye matondi baboyi pe kotosa ye mpo ete bayebi karaktere na lolenge na ezaleli na nzambe oyo ezali ya bosolo mpe na bopeto na yango bayebi nzambe na yango bayebi nzambe kasi baboyi kopesa ye lokumu na yango bamibiangi bato na mayele kasi bakomi bazoba na bozoba na bango bakomi kose change kobongola makambo mpe na lokumu na nzambe kasi bango bamemi lokumu na bango kati na biloko esalemi na maboko na bango lokola bato lokola banyama mpe lokola bandeke mpe lokola bainsekte. Na bongo, nzambe apesi bango kati na kukweya na masumu. Na mitema na bango. Na kati na mposa ya ikobo. Ya kobebisa mpe ko bosoto kati na nzoto na bango. Ete basi bakomi kolinga basi. Mibali pe bakomi kolinga mibali mpe na yango bakufuta lisu na kati na masumu na bango mpo na mabe na bango. Na bongo
lolenge bango balingaki kososola monene mpe mayele na nzambe te, nzambe apesi bango ete milimo na bango ezala lokola bazoba, bakomi na koyinana, kubomana, kotonga, kufingana, koyiba, kozanga kotosa baboti, nyonso oyo wana lobi ete na nsuka nzambe ako pesa nkanda na ye kati na biso. Bandeko na ngai, omoni tanga liloba wana, otanga loleng mpona nini na mokanda ya 2 Corinthiens ezali koloba ete to se séparer na mokili. Po oyo ezali bizaleli na mokili, oyo ezali bizaleli oyo tozali komona sika oyo, mpe balobi ete bato bazali ko approuver yango, bazali koloba ete tika ete esalema. Mpona nini? Mpo ete toboyi kotambola na mibeko na nzambe, tolingi totambola na mibeko na mokili. Tolobi ete tozali na ntango na ngolu, alors tozali na ntina na mibeko te. Obele ntango tozali na ngolu, tozali na ntina na mibeko te, tozali kobelela nzambe na kasi na mabondeli ete bokonzi na yeya, mpe mokano na ye esalema. Akosala mokano na ye na bokonzi na ye ndenge nini soki biso toboyi kotosa yango? Bandeko na ngai, lisu kozanga kotosa, totala definition oyo nzambe na Yesu Kristo bazali kopesa kotosa. Kotosa ezali nini na miso na nzambe? Mpe bolingo ezali nini na miso na nzambe? Toke na mukanda ya Jean chapitre 14. Yohane zomina mine. Jean 14 verset 15. Oyo Yesu azali koloba. If you love me, soki olingi ngai, keep my command. Batela mibeko na ngai. Soki olingi Yesu, batela mibeko na ye. Mibeko na Yesu ezali nini? Tokoya. Tokenda na Jean chapitre 15, verset 9 à 11. As the Father has loved me, lokola tata alingaki ngai, so I have loved you. Mpengai nalingi bino. Now, sika oyo, remain in my love. Botikala kati na bolingo na ngai. If, soki, you keep my command. Soki bozali kotosa mibeko na ngai. Yoka Yesu albete. Soki tolingi totika na bolingo na Yesu, na kati na bolingo na ye, totosa mibeko na ye. This, alobi, if you keep my command, you will remain in my love. Soki botosi mibeko na ngai, bokotika la kati na bolingo na ngai. Just as I have kept my Father's command and remain in his love. Lokola na tosaki mibeko na tata na ngai mpe na tikali na kati na bolingo na ye. Mibeko na tata na ye nini o Yesu atosaki? Les 10 commandements. Yesu atosaki yango. Linga nzambe na motema moko, na bolingo moko, na mayele na yo na nyonso. 1, 2, 3, 4. Ezali koloba mpona nzambe. Mpona nzambe mpamba. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ezali koloba mpona ngai na yo. Yesu a simplifié yango na bisika mibale. Alobi ete mibeko ble mibale. Olinga nzambe, mpe olinga moninga moto lokola yo moko. Na yango Yesu alobi ete mpo ete ye atosaki yango, atikali na kati na bolingo na nzambe. C'est-à-dire, Yesu atosi nzambe, nzambe atindi aya na nse andimi, atosi aya kokufa. Wana atosi nzambe mpona koya. Ya mibale, aya kokufa mpona ngai na yo. Akufi mpona ye te, akufi mpona nzambe te, akufi mpona ngai na yo bandeko na ye moninga moto. Po azalaki moto. Atosi yango nyonso mibale. Yesu atosi les 10 commandements banda 1 tina suka. Antango azalaki
na ngomba na Getsemani kobondela lokola azalaki moto azalaki na kobanga lobi tata longola kopo oyo kasi ezala mokano na ngai te mokano na yo kolakisa nzambe ete sika oyo nazali kobanga olongola yango kasi bolingo na ngai epai na yo eleki tika ete esalema kolakisa nzambe bolingo na ye ya solo. On continue. I have told you this so that your joy may be in you. Ete na lobeli bino yango ete esengo na bino ezala komple. Ye wana Yesu. Bolingo. Alobi ete if you love me soki olingi ngai tosa mibeko na ngai. Alobi lisusu nini? Ye atosi mibeko na tata. Alingi peso kangama na bolingo na ye, me kozala na kati na bolingo na Yesu, ifo tosa mibeko na ye. Osuta mibeko oyo, tata apesa ki ye ya iko pesa biso yango. Le meme mibeko oyo tata apesa ki Mose, mpo ete Yesu, azala ki kotosa mibeko oyo tata apesa ki Mose. Yango Yesu abanda iko tosa. Tobosa na te, mibeko na Mose, ou le di commandement oyo Mose atiaki, kati na ark mpel na kati na tabernacle ezali lolenge moko mibeko ezali na lola po ete nzambe ayebisaki soki tokenda mokana ba Hébreu ayebisi ye nini na Hébreu chapitre 8 verset 3-5 obi ete oyo ezali kopi ya oyo ezali na lola tokenda mokanda ya 1 Jean Yohane ya liboso chapitre 5 verset 1 jusqu'à 3. Everyone who believes that Jesus is Christ is born of God. Moto nyonso alobi Yesu azali Kristo abotamina nzambe. And everyone who loves the Father loves the child as well. Oyo alingi mwana, alingi tata mpe lokola. This is how we know that we love the children of God. Ndenge tozali kososolete tolingi bana na nzambe, tomilingi. By nini? By loving God and carrying out his command. Na kolinga nzambe mpe kotosa mibeko na ye. In fact, na bongo, this is love for God. Toyoka definition ya bolingo epai na nzambe. Oyo ezali bolingo epai na nzambe. Oyo ezali definition ya bolingo epai na nzambe. To keep his command. Kotosa mibeko na ye. Totangaki yango kuna na Jean 14. Yesu azali koloba nini? Soki olingi ngai tosa mibeko na ngai. Awa nzambe azali koloba ete soki olingi ngai tosa mibeko na ngai. Definition ya bolingo epai na nzambe epai na Yesu ezali kotosa mibeko na ye. Liloba ezali koloba kotosa bandeko na ngai mibeko na nzambe eleki eloko nyonso. Okoki kotosa, okoki kolinga nzambe te soki ozali kotosa mibeko na ye te. Okoki kondimela ye te soki ozali mpe kondimela nini? Yo monaka nzambe te? Sika ozali kondimela eloko nini? Ona ndimela nzambe. Kasi mibeko na yo ozali kotosa te. Ozali kondimela nini? Omituna. Omonaka nzambe. Osololaka na ye ya solo. Ozali kondimela nini? Nzambe alobi. To se separe na mokili. Mpo ete mokili bazali no ya bango mokonzi. Ozali kopesa mibeko. Ye mpe nzambe azali mpe mokonzi azali kopesa mibeko. Antatu zali na mokili. Na video na liboso na lakisaki Yesu azali kobondela mpona bayenge bene. Soki otangi yango azali koloba ete baoyo yo pesaki ngai bazalaki ya yo bazalaki na mokili yo longoli bango na mokili. Mena soki alobi ete bazali na eno na mokili. Ngai nazali koya bango batikali yo batela bango. Tozali na eno na mokili. Bongo soki ozali na nzambe ozali kotosa mibeko na yende kona ngai. Ubi alobi ozali ntango na ngolu mibeko ozali lisusu te. Kasi obe mibeko ozali lisusu te yo ozali koyebisa ye ete bokonzi na ye ya mpe mokano na Yerusalem. Confusion totale. Totanga liloba na bosolo bandeko na ngai. Ete tososola nini oyo nzambe azali koloba. Toyoka ba oyo bazali koloba te. Nzambe asili kopesa biso mayele mpe apesi biso liloba na ye.
tozala lokola baoyo bazali liloba ezali koloba na église ya baberienne bazalaki kotanga liloba mpe bazalaki kososola yo ozali kotanga liloba ndenge nini totanga oyo nzambe azali koloba tokende na buku na Isaïa chapitre 1 Isaïe chapitre 1 Isaïa na chapitre 1 tokobanda na verset ya liboso ya mibale kino na 31 tokobanda kolongola bisika na bisika koyoka ndenge nini nzambe azali koloba mpona nini nzambe alobi ete bana na ye to se séparer na mokili titre na yango lobi rebellious nation nation oyo bakomi ba rebelle oyo tozali kokene mosika na nzambe ya liboso totangaki na Romain ete nkanda na nzambe epai na bato na masumu awa balobi rebellious nation nation oyo ezali ba rebelle. Hear me, you heaven, yokangai yo lola. Listen, earth, yokangai malamu. Mpenansi, the Lord has spoken. Yahweh azali koloba. I reared the children and brought them up. Na kolisi bana mpena memi bango. But they have rebelled against me. Kasi bana wana bakomi ba rebel ipai nangai. The ox knows its master. Balobi ete mpate ayebi mobateli na ye. The donkey knows its owner manger. Mpe mpunda ayebi mokolo na ye esika avanda. But Israel does not know. My people do not understand. Mpe Isalaele ayebi te bana na ngai bazali kososola te. Bana na ngai tozali kososola te. Go to the sinful nation. I'll be mawa, mabe na nation oizai ya masumu. A people who guilt is great. Batoyo mabe na bango eleki. A brother of evil door. Basali na masumu. Trading given to corruption. Bana bapesami na corruption. They have forsaken the law. Baboy Yahweh na bango. They have spurned the Holy One of Israel. Bakomi konyata. Mosantu na Israel. And turned their back on him. Mpe bapesi ye mokongo. Topesi nzambe mokongo. Bandeko na ngai. Pona nini? Mpo ete topesi nzambe mokongo. Tokomi kosadapte na makambo na mokili oyo. Topesi ye mokongo. Ete biso ne totosa. Oye totosa ye. Tokomi kotosa ba loi na ba règlement ya mokili oyo oyo Satana azali kokonza. Maloba na nzambe mibeko na nzambe tobwakisi. Na kati na buku na Apocalypse azali koyebisa biso nini tobakisa te mpe tolongola te. Tanga na Apocalypse 22 na Apocalypse 22 18 kino 21. Alobi ete mwako te abakisa. Oyo akobakisa bakobakisira ye melakila mimabe oyo ekomami na buku oyo. Mpe oyo akolongola bakolongola oyo libula na ye oyo ezali na nzete oyo epesaka bomoi. Tolongoli tobakisi banani biso basali na nzambe église. Mpona nini? Outi kotanga na Romain 1. Mposa na mbongo, mposa na lokumu, kolula, koboma. Tokomi kotika mibeko na nzambe, mokili balobi ete mwasi na mwasi babala na mobali na babala na église tondimi anta église na basali na nzambe. Ekamusi ngai mikolo oyo eleki awa batindeli ngai video moko kolakisa. Basali na nzambe mibale. Pasteur moko ya Kenya moko na Afrique du Sud. Babalani. Bongo tango bako simba liloba na nzambe. Na buku na nzambe. Na makomi oyo ekomami ete. Ba oyo bakoki kosala makambo wana te. Basala nini?
tokoloba nini bazali kolakisa bana na nzambe nini tolanda nani tokomi kolanda mokili kotosa mibeko na nzambe nzambe alobi ete bolingo epai na ye ezali kotosa mibeko na ye Yesu Kristo mwana na nzambe alobi ete bolingo epai na ye kotosa mibeko na nzambe wana ezali biso kotosa bolingo na ye ezali kovanda kati na biso bandeko na ngai nzambe abengi biso barebele bana na ye ye alobi akolisi biso soki otali définition ya rebelle ezali baoyo bazali kosala opposition tala définition na yango opposition baoyo bazwi bibuneli baresiste na gouvernement oyo ezali kokonza définition ya rebelle soki tobi barebelle babimi na Congo oyo babimi na pays nini bazali kosala contre baloi opposition na oyo gouvernement oyo ezali en place tozali barebelle epai na nzambe mpo tozali korevolte contre mibeko na ye toboyi yango tozwi mibeko oyo wapi tosali oyo ya biso moko ya mokili royaume ya Satan bandeko na ngai tomitala tomituna tozali bana oyo bazali na nse ya bokonzi oyo wapi yo mituna soki ozali na nse ya bokonzi na mokili likambo te yo nde Satan azali kokonza yo me soki ozali na bokonzi na nse na bokonzi na nzambe nde nzambe azali kokonza yo landaka sika oyo mibeko na ye Yesu alandi yango Yesu mpe apesi biso yango asimplifie yango na mibale kolinga nzambe na motema na bomoto na bongo na makanisi na nyonso na yo 1, 2, 3, 4 commandement ya nzambe yango wana olinga moninga moto lokola yo moko 5, 6, 7 ti na 10 eske ozali kotosa ubia tozali koloba wana ezali mibeko ya kala ya nzambe ya kala nzambe ya Mose ubia nzambe na Yesu toloba mpe bongo po Yesu azalaki kotosa yango me biso tozali na kati na ngolo tokotambola tokotala video oyo ezali koya tokokene mwa mosika totala ngolu ezali nini mibeko mpe ezali nini lelo nalingi kotika bino bandeko na ngai na mwa maloba oyo tanga na makomi oyo touti kotanga yo moko na kati na ndako omituna bolingo na miso na nzambe ezali nini kotosa mibeko na miso ya nzambe ezali nini bolingo eske tozali kotosa tolingi nzambe na solo tomituna bandeko na ngai ndenge tozali kotambulisa liloba na nzambe bipai wapi tozali kokende tokomi lolenge moko na mokili toyeba bandeko na ngai ete nkanda na nzambe ezali komata tokomi na tozali kokendaka na nsuka ye mpe oyo azali kokonza mokili nkanda na ye mpe ezali komata po ete alingi kwamasi alingi kozwa baoyo alingi kokenda bango na kufa na nsuka na lifelo alingi kokenda ye moko te bandeko na ngai zala mwa mayele ososola liloba utambola na kotosa makomi mitala ndeko na ngai mpe omituna lelo natiki bino na mwa ndambo oyo nde tokokutana lisusu tokontinue totala bipai wapi tozali kokende totala eloko nini nzambe alingi totala lolenge nini alingi totambola po bandeko na ngai mokolo ezali tokotelema liboso na nzambe mpe akotuna biso mituna oyo lilobelobi ete moto azala na excuse te po ete liloba ezali
akotuna biso na oyo ezali na kati na makomi. Tika ete kimia na Yesu Masia ewumela na biso nyonso. Bomi batela, bomi bomba na kati na bandako, Nzambe mpe azali komona mpe azali koyoka, ye mpe azali kobomba biso. Nde tukutani lisusu. Ngolu na ye ewumela na biso nyonso. Na nkombo mosantu na Yesu Masia oyo azali nkolo mpe mobikisi na biso nyonso.